Ma Mission TV, le miroir du monde. C'est-à-dire, tous condamnés d'abord à acte de violence sur Salamaki, mais Tolobi Makambo et comme qu'on a écouté ma mort d'homme. Tous saigné le président de la République, ba négligeaka cheval mais mis on a pouvoir te pour que ça n'engole sous besoin en 2023. Plus de 17 000 combattants besoin de formation. Ceux qui ont besoin de formation pour la misala sobasa na année. 17 000 bêta calcul fois $5. Il y a brevet. Na ba syllabis. Besoin misala te tilelo. Bango bazui de pes ba commission ngoli kelemba. Bango ba lié balingi ba combattant ba liate li kelembe kufa. Ba mi komisa kabundi na kabuya. Bami komiso babengi ba 13 parlementaires le quoi baki basana ba liaou bisonde ba militant na bango. Tomoni Jama Kabunda économé Augustin Kabuya au balobi secrétaire général. Moutaza provisoire est-ce qu'on nommé na ebité bino batu botanga na ba louvain na ba fa soki bogoloba akoki konomé. Ba chaîne à force du progrès bango basenga na bango ministère te basenga ga bakena bango ki soldat po bakengela école. Or ke Kabuya kendaka kuna cité de Loya ko fina dossier na bango. Mais tozoyo kake association ya Jama Kabund oyo lobe ko koma parti politique na e kombo nango décision finale ezala na Kingabwa kuna bazopesa ba membre o bazokota na association na e ba carte biométrique po kimi ezonga bato mibale Kabuya na Kabunda Kabundi fo batika biso na parti na biso po bana ba intention mabe azongela coupe na ye ya ki Kadhafi azongela coupe na ye ya ki Kadhafi. J'ai dit chez vous. Ma Mission TV, le miroir du monde. Mikilou Engi Aimé, petite sœur naï. Ministre qu'on est Guy Mikilou, Madame Mikoulou, ministre qu'on est Guy Mikoulou, a nommé le Kinae à Moisi, na Ligablo na Bango, Oeza Congo, a nommé chargé des questions techniques et logistiques, donc Mikoulou Engi Aimé. Aye Soussou est désigné chargé de mission adjoint en charge des questions juridiques et administratives et financières, a nommé un certain monsieur au Babengi Mouzo le Batounaye pour Babouma et Loko Babengi Agence nationale d'implantation et de coordination des centres de développement intégrés. Agence Wana mission Nangwezanini a pour mission d'accompagner les populations vivant dans les milieux reculés de s'autoprendre en charge. Idée à Tshisekedi. Vous devez vous prendre en charge à travers des actions de renforcement des capacités, les échanges d'expériences et la promotion de l'entrepreneuriat ou soit faire développer les milieux ruraux. Donc, programme à présent fait la lutte contre la pauvreté, mais le ministre Wana a lingui, a torpillé, donc a bébissa, donc a tia frein à bengi développement, donc a nommé nous Batu Oyaye, ok, agence ESA et Loko Oyo, reconnue par l'État, structure autonome, il y a que soutenir lutte contre la pauvreté. C'est pour cela que nous interpellons déjà Toyebisi, le conseil spécial chargé de la lutte contre la pauvreté, Jide Badi Banga, Akoka Koko Tanali Kamboyo, Makambo, ministre Oazo Sala, Ezao Babengi va anti-valeur autocombattant pendant longtemps. Kokende soit le qui nous a moi si qu'on nommé chargé de mission déjà eza eloko to côté les mélango makasi na o babengi armée des bâtisseurs na o to bengi kalate caravane anti-corruption et contre les antivaleurs au Togo Salissa. Et en deuxième lieu tozolinga tolobela likambu oyo des fois et ça les polémiques il y a
balobi ke ministre mo ya mwasi ya FCC et ya cash na ministre mo ya mobali ya FCC bakomi ba makangu balingani. Bon, tolingi toloba toza na état de droit. Na état de droit, il faut koyeba eloko oyo zoloba ozala pe na ba preuve nango, parce que soki ba preuve eza te bokei na ba instance judiciaire balobi o prouver mutu azalaka likolo ya mibeko azala ni le au-dessus de la loi. Soki o prouver yango te mibeko balobaka la loi est dure, mais c'est la loi ekoki kobeta yo. Ministre Agacia oyo économie soki batu bayebaka ye te bien na olinga na expliquer na batu azali o babengi azalaka responsable na représentation ya UDPS na France, abanda komba na niveau ya diaspora na France. Soki ba combattant diaspora o batonda maele bapesa kiye parmi azala parmi ba basi ya ba cadre, c'est-à-dire bayebaki savoir faire nae alobi ke akokende na justice po aza lésé po na justice nde vérité bimaka batu o bazo akize na makambo wana lokola bango balobi ke balobi vérité. Ngape nazo encourager ministre akende na justice po ezo toucher na babengi éthique pe moralité, akende na justice po justice ekata makambo yango. Mais ministre Agacia aza o babengi soki bomoni fati apesa ye responsabilité eza parce que azala parmi ba combattante ba maman, donc genre oyo balinga kolanda combat na biso ya UDPS à partir afin batu bazo monene taza parvenu non. Donc azala responsable ya UDPS na niveau ya France. En rapport na situation trop grave oyo s'est passé na obabengi le parti école du docteur en droit Etienne Tshisekedi. Situation wana trop grave makambo oyo nalobela kango kala. Makambu oyo nalobela kango kala. Parti na biso ezala parti o babengi ya légalité. Tomi benga ba légaliste, tomi beta tolo que toza bato ba respect des tests. C'est-à-dire koyana nous kotia président à l'intérim neti Jama Kabunda Zawana na secrétaire général président à l'intérim makambo wana déjà eza violation ya ba test à parti na biso. Article 26 ya statut na biso. Na UDPS président à l'intérim à la raté. C'est l'homme Ibeko. Mais bache eloko wana to bundi ba gaz ebeti. Ti lelo biso tozwa o babengi toyebite soki embargo soki lupango Tshisekedi asombelaka biso ya siège ya $1,600,000 bapekisa biso tokota kuna ça fait maintenant 7 mois po tozoloba ke makambo bosala bozoyokisa Tshisekedi place aza au lieu que son âme se repose en paix comme docteur en droit, son âme est mal à l'aise Nicolas makambo bozosala makambo intérim wana et un intérimaire a nommé jamais secrétaire général. Tout le monde un intérimaire Lazaro babengi provisoire. Tout le monde Jama Kabunda a nommé Augustin Kabouya au balobi secrétaire général. Moutaza provisoire est-ce qu'on nommé na ebité bino batu botanga na ba Louvain na Bava soki bogoloba akoki konomé. Konomé a nommé secrétaire général et ça déjà violation grave. Oh, c'est la honte même au tozo sala devant batutu biso parti école. Ba nommé tolobi ba eko tinda o balobi est créé ba eko tinda o balobi papa Titengeye zo sala médiation. L'armée des bâtisseurs Tshisekedistes na moment où déclaration na biso eza lokola papa Titengeye azwaki solution na makambu oyo ya crise oyo te
tolobi ke aya lisusu te parce que makambo comme olinga écouter o babengi ba mort d'homme, c'est-à-dire tozo condamné d'abord ba acte à violence sur salamaki, mais tolobi makambo comme kolinga écouter ba mort d'homme, to sengi na président de la République ba négligeaka cheval memi na pouvoir te pour kozala nango lisusu besoin na 2023 pour matai sur likolo et memo na pouvoir cheval yango eza nini eza UDPS tosengi na président de la République apesa biso muto akoya la yebi UDPS neti baba kiungwa kumwanza aza parmi ba 13 parlementaires katanga ezaka pembeni awa aya po asala médiation pour makambo ali réseau kende et comme mao babengi ba mort d'homme pour biso tokolinga te tout le monde va violer mibeko Bible ya parti na biso eza ba statut pour batumo basali o babengi oligarchie politique, c'est-à-dire bango bazui de pes ba commission ngoli kelemba bango balie balingi ba combattant baliate li kelembe kufa. Ça c'est point haut tozoloba. Le problème est ça, le parti va mal. Soto lobio makambo baloba kango na presse te. Bakonza parti bakanga matoyi depuis to koma na pouvoir bango balinga suko solana batute ba mi komisa kabundi na kabuya ba mi komiso babengi ba 13 parlementaires lokwa baki basana baliaou bisonde ba militant na bango ba considérer makambo salama kilobi na limité ezali bato ya sécurité o bazika na permanence balobaki non tokomi da na pouvoir tokoka nga naza banki te so tozoloba makambo boye po bango bazoyoka te yango nde tozobimisango bato bayoka po peut-être solution koya basécurité balobi ke bazofutama te koloba balobi ke bazofutama te kabuya abimi afingi basécurité alobi ke boza bambwa ba combattant o bandima bakengelaka temple de la démocratie au fingi bango boza bambwa ba jeune à force du progrès bango basenga na bango ministère te basenga ga bakena na bango ki soldat po bakengela école or ke kabuya kendaka kuna na cité de loya ko fina dossier na bango ba jeune à force du progrès baye et loko salaki désordre salama kabuya ka mati likolo ya siège à permanence azo chabango boye da azo seka bango mbala moko kanda eko bima et salike makambo e salama ba combattant donc alongoli pe elamba po abundana combattant mo handicapé comme on est Boudjimi ate kaka liboso permanence a panzi biloko nae. Pour votre information, comportement à Kabuya c'est de trop. J'ai un grand frère, à sa présence cellulaire, Yamaziba, na des bonhommes comme on est Joska, Kasongo Joska. Kabuya a beta, a tinda bagarde ba beta, grand frère nanga iwana. Grand frère nanga azwa o babengi, choc na lokolo, na permanence. Na tala yango, na boya ko réagir. Po batu bakoya kolobake a sali réaction à la ramuta brutale. Mon grand frère Kabuya Tinda Babeta et puis alongo elaka et puis lamba po babunda. Ça c'est quel secrétaire général? Je ne sais pas. Problème sous ces ali ba combattant IDPS na minito yo. Oh ya représentation bato babanda kolinga ko tindela ya opposition na université. Banda kotinde la biso mbongo na bilamba au moment ba na ba famille na bango baya wa Kabuya sabota bango mingi bazonga na ba poto na ba déception na ba douleur toujours o babengi oligarchie politique ya Kabundi na Kabuya toyeko kende lisusu Kabuya balakisi va baza o babengi na incompétence notoire ya ko diriger parti il faut ba démissionner. À part ça basali sabana batu ya ba protocole o balobi basali sabana batu ya protocole formation et pesa que banana ba protocole bazwa misalate
Kabuya koma kokende ko recruter batu oyo ya kotinda na o babengi 70% ya para ba combattant l'église na bango ya Shekina place asambelaka. Batu ya zo kendo recruter pour tinda na misala bango na l'église na bango Shekina. Et à part ça, le parti du peuple, l'UDPS, ils ont soni mingi oligarchie politique ya Kabuya na Kabund. Bako kagosalo babengi escroquerie des pauvres. Plus de 17 000 combattants besoin formation. Ceux qui ont babengi formation pour la misala so basa na anel. 17 000 bêta calcul fois $5. Ya brevet na ba syllabis. Besoin misala te tilelo. Plus de 17 000 personnes. Bomba mabe. Et ça, on a parce que trop c'est trop aux abanquité. Plus de 17 000 personnes, bah paye ça $5, bah pauvres combattants. Pour besoin formation, besoin misala, si le lot besoin misala ti. Et les kiwana, et ça pas si ming, parti neti de pes. Kaka batwana bakabuya na bakabund, na plan na bango ya koboma parti. Bazo kende ko salo balobi. Ba dédoublement, ba nomination mo boyo ba lobby anarchique na ba fédération à travers intérieur konomé ba tuna bango mo boy. Donc ba biloko ba OK sala yango na kocha désordre na kati ya parti. Ezama aming parti DPS pendant une année soki 2 ans ba tu ba tikala na ba récit ya ba carte ba récit pe nzuluke pasuka ti lelo ba zwaka ba carte te carte biométrique. Mais bazwa mbongo, bazwi mbongo ya batu ti lelo bazwa ba carte te. Mais tozoyo kake association ya Jean-Marc Kabund oyo lobe ko koma parti politique na e kombo nango décision finale ezala na Kingabwa kuna bazo pesa ba membre o bazo kota na association na e ba carte biométrique. Mais na parti ezate. Ezama wa mingi pona IDPS parti école. Visibilité parti drapeau Maputa yelonga fati biloko tout et salama kaka soki toza na manifestation. Formation ba combattant et à la kate ba matinée politique au lieu zalao ba bengi débat pour construire poto ma parti ba matinée politique et comment ba bengi messe à Vatican papa zakuna gangi alléluia ba combattant ba zongsi amen. Donc ba matinée politique et comment ba bengi monologue. Ezama wa mingi kofinga ba combattant o ba pesa makila na bango pona parti obenga bango bambwa atika kokos opinion que Jekobeya na Jekmen Shabani bayaki na batu po ba assassiner. Non, ngai boyebi na lobaka vérité, non et non et non. Le problème est ça, un secrétaire général, un président à l'intérim bakende kozwa mesure ya munene ya kolongolo babengi président ya CEP organe mobimba o babengi commission électorale du parti balongola Jekmen Shabani po ba nommer batu na bango mo na ba rankino baza nango contre ba combattant tout o bazo kanisa baza la vérité pe son de cloche mususu balongola Jekmen Shabani yenda dirigeant qui CEP lelo IDPS et Zouata 42 députés peut faire comment pouvoir. On ne change pas l'équipe qui gagne. Bazo Lingaba Longola Jekmen Shabani pour na intérêt na bango oh baebi. Yango ne tobengi bino lelo poto yebi sabino combattant botika sentiment. Les hommes vont passer mais l'IDPS restera. Les cadres Pongwa Leka, Mutanda Leka, Masamba Leka, Mavungwa Leka, Bao pe bako leka. Botika kokoma ba combattant ya batu. Bozande o babengi ba combattant ya idéologie ya Tshisekedi. Botika kokoma ba combattant ya batu. Bokominde ba combattant ya batu. Muto amoto tenzambe nde moto ko trahir yo. Botalande bazobo ma parti. Na loba kango, to sala attention, konakata chombe kufa.
iferi ya ngunza ekufa palu lelo esila tosala attention pesa oyo balobi ya papa Olivier Kamitatu ekufa tosala attention na liro bazomema parti olie tokoma neti ANC seko na seko toko riske tosuka na nzela mpo baincompétent baza likolo ya parti mpe balingi kolongwa te bazwi UDPS kope na bango bakomisi bacombattant lokola babrouette bamemeli bango babrike batongi immeuble olie batiata brouette na magasin batiki brouette libanda brouette ebandi kopola mbula bakombata baza delese bazoyeba place ya kosimba te nazongi su koloba président de la république malgré que oza au-dessus de la mêlée na minute oyo oza susu neti na exercice te mais tozosenga na yo otindela biso nouveau médiateur na proposé papa Kingwa Kumwanza po azala oyo babengi Kingwa Kumwanza baba ya Katanga aza parmi ba 13 parlementaires à EBI UDPS pour y trouver solution à Makambo. Sinon, il y aura beaucoup de morts d'âme. Parce que trop c'est trop. Torolingate, tu as épuisé 5 ans. Tout le monde babi melabiso bagang ka film, babi melabiso barambo. To sengi me titengeyezu akokaki na ete. Na sengi baba Kingwa Kumwanza aya ko sa médiation na Makambo ya UDPS parce que et comme il copie sa biso passe. Et comme il copie sa biso passe si place Tshisekedi aza azomona héritage na ye oyo atikela biso ezokende na kokufa président de la république UDPS eza cheval na yo oyo mataka po koma na pouvoir yango mpe ndoko mata po lobi okende na 2023 ozwa deuxième mandat. Je dis et je vous remercie. Mbote mon frère Didier Tokomi. Ok, bandeko mbayeba. Misusu baza informé te mbayeba. Lobby de la Mourina Tongo bapine tumbami oyo bakangili secrétaire général na kati ya siège ya UDPS. Mais quand on explique ba kono bayeba ni eleka ki mikolo malo ibozo ke na quelques questions. Ouais, na uto sala d'apo l'état lobby ba combattant ba la bato sécurité na permanence o ba pesa vie na bango pour ba sécuriser temple ya démocratie. Bah réclama qui droit na bango quand même ya kozwa ata déjeuner kozwa quelque chose Augustin Kabou Abimi a fingi bango ke baza bambwa pe ba jeune à force du progrès ba sengaka jamais na bango ba lobaka ba kende ko servir l'école lokola ba militaire or ke ba ke ko découvrir que c'est Augustin Kabou Yande akendaka oyo ko fina ba dossier na ba na niveau ya mokonzi ya mboka kuna likolo na ngomba yango nde pesi ke bayaki po ba revendiquer yepe a longole lamba po pundana combattant mo handicapé kombone bujimi yango nde incident ne salamaki pona ke na mukuse tozoye bisaka ka mokonzi ya mboka ke ba négligeaka cheval e mema na bukonzi te cheval wana eza UDPS yango nde ko memo sur na 2023 les partis va mal les partis va très mal nga tant que gardien du temple la démocratie pour qui mezonga bato mibale kabuya na kabunda kabundi faut bati kabiso na parti na biso po ba na intention mabe batu bako ba combattant batika kozala o balobi ba combattant ya batu baza ba combattant ya idéal pe baye ba ke botika kozala ba fanatique nazo senga lokola Titenge Yezu papa Titenge Yezu akokaki na ete nazo senga médiation ya baba Kingwa Kumwanza pour moko ya ba secrétaire moko ya ba 13 parlementaires ya parti na biso sinon te parti ko ya kokufa parce que pona makambo yo bango lokwa ba commission de pesi likelemba bango ba lié balingi ba combattant ba liate bazui ba combattant lokwa ba brouette c'est-à-dire ba memeli ba combattant ba brique ba tonginda ku bango ba koti na kati makambo ezo risqué et salo ba bengi ba mort d'homme. Ok, ba mort d'homme ndeko na ngai bolobi ke ndeko Augustin Kabou ndani ngaka ko bunda na combattant moko bongo Kabundi kuna aliko sani komba Kabundi yeko sani na makambo wana ye mutanoma e Kabunda zao ba bengi président AI improvisoire à Nomaka yoza AI président à l'intérim okonometa batu batanga ba louvain ka bo contredire ngati
Bino ba botanga na bava, biso totanga te. Azo kolandela ba faire courante, c'est ça on est Anomakate. Anomaye po ayebi ke basala couverture ya bambongo na bango bazwa ya bakata batu ba mafia na ba sala na kati ya parti. Un parti comme l'UDPS batu batika na ba resi na maboko ti lelo bakate bimarate so ke na association ya Kabundu moko ya la Kingabwa kuna kombo na décision finale au kuta ba carte biométrique kuna bim c'est que batu abaza déjà na boule basala ba parti na bango ya onde ba linga ba bomina biso il pas répondre bino ki ndeko Augustin Kabouya lobi boye bien pour makamba mbongo ya za de patron banda kala za commerçant munene témoin ya zali membre ya UDPS o ya banda ko ide na mambo ba karabira commerçant banda ko sa banda kala ndeko nanga azumbo na UDPS katana o moi mambo zolo bana azola kisakaza na kivantar kala nyoso biso toyeba batutu na UDPS il faut ba ya oloba ba activité ba on ba salaka soka azola kisake aza politicien taza commerçant aketeka ba carburant na ndenga zoloba yango nde la kisi o babengi na Top Congo radio moya awa akoki kopesa ba argumenté akati téléphone ozo comprendre azongela cop na ye ya ki Kadhafi azongela cop na ye ya ki Kadhafi j'ai dit je vous remercie. OK ndeko na ngata mutu na suka kombo ya Jacques Chabani na kombo ya ndeko na biso Jekobia e ko sene makambo le kadi lobby eza ba accusation je crois lobby tant que combattant que parti que mabe et na pouvoir nini oyo Kabouya baza na oba longola Jacques Chabani oyo aza dirigeant ya organe moko autonome baza ba provisoire bako longole punani ba ranking ba sala ba komisa UDPS soko za fanatique ya Kabouya te bako tindo na musala te soko za fanatique na été même bato bozo mona bazo leka bazo loba soki ba soi-disant ba parlementaire debout eza babiso o tout bozo ka o ba égyptien boyo ka ba sala makelele lobi bo mona bango te batu bala ba fanatique ya mavungu lelo bazalaka lelo ba komi kolinga ba komisa parlement debout o ba lobi ke ba parlementaire c'est-à-dire parlementaire parler lokuta et loko ba komo linga ba komisa ba parlementaire debout bongo c'est makambo le kaki lobi tonjo yeba batu ba kufaki batu ba zoka ki tondeng to yeba na bilan et ba blessé ki combien et puis est-ce que batu ba kufaki ya sonne batu ba zomona na ba réseaux sociaux to ndengeni ezali o na kolo ba betaki ba balle réel parti au pouvoir un secrétaire général azobenga la police beta ba balle réel ba kangi ba combattant ka po combattant la timoniere ba kangi batu pe et pesi que na défense ba combattant ba salaki tokolo ba légitime défense ba combattant pe ba betaki Molotov national 15 Stanislas Kenza aziki na gardimo aziki na Molotov donc ne bazo ko ça muta kufite c'est ça muta kufite ba combattant nde idée na bango alaki que donc président atinde la biso baba kingwa kumwanza a retrouvé médiation na marambo sinon il y aura mort d'homme to kondimate parti na biso batumo ba bomango po bango ba komo mona ke bango nde ba komi barambo fils mukoko moi mutuna mususu ya muke sali bo lelo yozo proposer baba kingwa kumwanza yepe so lelo ya sali le rôle mavungu devant presse lobby sikoto tuno suma asa neti mavungu na lobby boy lelo yozo proposer baba kingwa kumwanza yepe so ki lobby aye a trébuché résolution non on a proposé baba kinga bien te na proposé baba kungu comme médiateur ouais. Pas comme secrétaire général. Non, dans la cadre de médiation. Non. Netiti tengeyezu baba kyungu aza 13 parlementaires à UDPS. Ayebi ba tempérament pe ayebi ndenge biso to kanisa. Titengeyezu aza membre à UDPS. Mais bango basala pour décentralisation qui lobby mboko e kabwana. Non. Wana eza ba propose olingo memanga tozala na ligne ya communication na nga lelo décentralisation eza o babengi sécession te. Biso na UDPS to ba fédéraliste, c'est-à-dire décentralisation à outrance. Baba Kyungu azonga dans logique ko azonga ezake amona ke moko ya bana o ya bota politiquement azubu konzi.
yango nde omona akoma ko soutenir Fati à 400%. Merci. Ma mission TV, le miroir du monde.